belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso ya sika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc là, on a la cuisine nanga, pour tout ça on a une recette. Donc il faut pas ça qu'on a fumbo na likayabo, hein? Ce qu'on a fumbo na likayabo, chabu ko ça la bien. Donc on a linga fumbo na likayabo makasi. Donc on a que ça on a fumbo na likayabo. Pourquoi pas tout ça la recette qu'on a bino dans la famille comment la ça la fumbo nanga. Oui, je vais ça la makayabo nanga. Mais tout là bana bino ça pas que non la famille ndenga ça parce que je pense que j'ai la recette comment la ça fumbolanga mais peut-être zaki recette moko ya live zaki vraiment mulai peut-être on besoin de temps en côté et puis pourquoi pas tout ça na bino ya mukuse oyo comment na ça ka fumbolanga to lambanga na bino ensemble to betama solo et ça la ka bien n'est-ce pas. J'espère que vous avez bien celui-ci que vous a donc to continue moi sika donc moment ka bénédiction moi malamu ba bonne santé nzambe a continuer ko battre la biso a continuer ko pambola biso donc a continuer ko observer souffle de vie ya ngonde important, ok. Donc voilà, non le bamingité tout ça on a posé comme on a vu que tout ça on a bino ensemble, hein? Donc on a fumbo la biso fumbo nga déjà na poni yango comme besoin on a il faut toujours que pour na fumbo parce que tant fumbo ba teka on a kata chasser on a na congélateur ce qui est décongelé et comme aka na ba salité on a ba mbuma mo ba matiti et minene il faut toujours que pour na fumbo na bien donc on a poni fumbo nga ce que lo kono ko sala na meki déjà fumbo na monoko il faut toujours comme ka fumbo mususu ezalaka bololo fumbo mususu ezalaka nango bololoté ezalaka normal oyanga eza bololoté donc na meki on a monoko na bololoté non tu on a mai et vana na mai na tenda que to sala no to sa makaya na biso to tia fumbo na biso na mai donc to banda recette to banda lamba, ok. Alors comme dans le but que toi na fumbo il faut toujours que pona tant ozo pona ozo longola ba biloko nyonso ezali ya ezali ko fumbo te makasa mso za kaminene za pe mso na bambuma il faut toujours que pona fumbo na pe zala sûr que fumbo no essaie de congeler pour ça la tête temps fumbo za normal lili so fumbo za malili ko longola ba salité bien te donc voilà nga jana longola ki yanga avant que to banda vidéo mais na ko checker les sous parce que fumbo vraiment est bomba ka salité pe est bomba ka bambuma et minene il faut toujours que ça a vraiment attention. Après voilà on a ko fumbo la nga na ko déposer fumbo la nga ici na kati na ko déposer en attendant que tout banda boko to choka ba fumbo na biso na mai bon mon makasa mondo ba makasa minene boye ça la vraiment bien te na fumbo donc na zui o ezaki fumbo la nga nyoso o etikali na se o eza bambuma eza bambuma fumbwa na ito so bozomo na ngo bien mais eza bambuma eza pinza fumbo so na tinyo so o fumbo na ngeza na bambuma ko bambuma na mikimiki bo bala mba fumbo ba bambuma o na zoloba to ko cha mai loko na nganya so o no kata les belles dames na chango awa donc tout kata na kata loko na mikimiki na kata ngo minene te. Toza na litungulu pe to chanya sote to katikati to chanya sote to cha oil abwe to kata litungulu na biso miki aubergine to cha aubergine ata katikati makoki to chana katikati pas problème te. Ensuite to kati yango oyo ne bomoni ne bozomona na biko to accept no yango na kati na mbuma pilipili nanga eza wana donc ko na ngo posa yango oyo et na nzungu nanga na ko rincer yango na rincer nzungu comme d'habitude to ko zwa bloko na biso nyoso to kati o eza a to ko boka ngo na kati ya nzungu et comme biso boye et loko tokoya kozwa mai ya moto mai nanga déjà ekete na ko boka ngo na kati awa
na moto en attendant que tokata d'abord tokata tomate na biso pour photo chape tomate na biso mbuma mais tomate nzungu na biso o déjà na moto pe nini fumbo na ngeze belete na ochango mbuma tomate donc fumbo bonga na tomate ya fraîche et bonga na tomate linzanza te biso to yebiango fumbo il faut tomate ya fraîche nzungu nanga pona la tsabino poto osala nyonso peut que matsomba mosu na moto nzungu nanga ngoyo na kozwa tomate nanga ona kati na okotsa na kati et na ko râper kombo na ko râper ail donc to râper ail na biso o to sala ki wana na tie vraiment mboma nanga ail zango ya minene te meza 4 mais ça te va mboma minene ya ail te donc nde bomoni wana et eloko oyo eza vraiment important fumbo nanga eza mafuta mbila nga asalelaka eza oyo kombo yebi donc na otia mafuta nanga ya mbila tambila pe teke za teke belé so pindeni kande bozomona pour mafuta mbila ça lango sauce couleur vraiment kitoko ça lango vraiment sauce kitoko makasi na kujua likasa nanga ya solo donc tozo tia biloko nyonso mbala moko pona ebela mbala moko donc eza vraiment facile donc mutalaki sanga komona bafumbo nanga boye eza Ignis Mdina alamba fumbo bona lia na kata lisabi donc on a tia bouillon na tia bouillon nde bomoni wana bouillon nanga na sali les bouillon ya fish mais côté la bouillon soso au côté la bouillon nyonso lingi eza problème te kamungwa mukie boyebi ke fumbwa sans mungwa et kozala biso vraiment malili makasi fumbo faut toujours mungwa donc après to koya kocha black pepper to ko boka black pepper. Ok les belles dames, les to salibo ekoki ce que to ko baksan to ko matsanju on a biso na moto pour biloko so etoka elimba après to kozonga pour la deuxième partie. Déjà boyebi comme na sala makaya nanga ou eza pour na tia makaya bo to za na ba aïe na biso comme vous mona aïe nanga 1 2 3 4 donc ça 2 mnene et mi baleone mikie et alors na za pe na tangawis donc ça la vraiment elengi ko ça la makayab na tangawis ceux qui n'ont mekate meka pour tika commentaire na sa vidéo donc na tiana et na za ba pilipili nanga oza ya couleur donc na za la couleur o mi balena nga ko senga couleur o mi balé jaune na orange na kokia jaune na orange obozomona na ngami ko sangisa ba mi balé boypo basala vraiment sauce couleur ya kitoko mais ko tia na couleur nyoso oyo lingi eza na problème te menga ngami couleur oyo mi balé isala ka vraiment bien na sauce makayabu donc na ko katango et na tia na monette awa to za pe na moi céleri na kozwa mingi te les belles dames na juste céleri kaka ndambu nde bozomona céleri belete céleri na fraîche ndambu na kotisi na kati et tozali na ndembi c'est ça bloko on a la sauce et makaya bunanga donc on mixe bloko na tia na kati awa et ko mélanger bien et beaucoup mona ni to ko sala ngo. OK les belles dames makaya bunanga eza makaya oya pembe na te so bobe bien ngo donc eza makaya bo pembe oyo na nga pe makaya bo mingi makaya bunanga déjà elongwe mungwa nyonso comme bozomona na et comme vraiment le ko mbisa mai parce que loko na ko sala na ko ya ko chango cha bouillon nanga ya poisson de na ko cha avant que na kalinga ngo. Ce que mon qui est na mungwa ko tia na bouillon boité donc mais cas d'abord non mais on a vraiment na bi que mungwa de susté pour na mekia mungwa nyonso esi oso eza toujours na mungwa et o tia bouillon on mona que eza mungwa makasi mungwa nanga c'est bon et comme biso parce que to okende sko ko kalinga makayabu na biso bon to bakisa mafuta pour to kalinga makayabu. Donc on a fait 15 jours là. Oui, biloko langa la moni moment que elengi. Oui. La moni moment que biloko langa elengi. Na ko dinde moto en attendant que to ça là d'abord poisson na biso. Ici on a comment
Donc bon les sauces nanga vraiment biloko na taki elengi comme biso boende bozomona na bimne moto. Donc même biloko nanga vraiment elengi bien. Quand tu as bakisa fumbwa na biso likolo fumbwa nanga na passoire mais ça passoire ya madusu minene te comme bozomona madusu moko normal oso ya madusu minene fumbwa nyonso kokoyo na mai awa omona ko tikala kandi na bambuma fumbwa donc faut ça vraiment que passoire moko za bambuma minene te pona osokola fumbwa na bien ozo sokola fumbwa na ozo balola ngo boye donc ozo longola pe ba o eza mabe wana parce que fumbo ya vraiment pas pour na et you know bambuma na nyonso esila soko luki ki osokola ngo mingi na mai ke bambuma nyonso esila otikala omona ba makasa fumbo nyonso ko si otikala kana bambuma fumbo nanga eza awa boye nde na sokola tina na kisaki bino na kwa ko bloka fumbo nanga na kati ya nzungu soki fumbo no eza ya bololo wana osala ndenge ni les dames otokisi fumbwa obwaki mai menga fumbwa nanga eza ya bololo te comme ça que na mekaki fumbwa nanga eza fumbwa normal peza makasi te mais so fumbwa eza bololo peza makasi il faut tokisa ngo à part et obwaki mai wana après nde ko sanisa na ba sauce no o sala kibo mais so fumbwa eza lokola yanga ko sala ndinga na dosala mbala moko comme ça totala nano makaya buna biso moi je sais pas de la bazala ka loboko partout. Voilà, on total makaya bu c'est bon on va on va faire ici et comme biso comme ça comme vous on a les belles dames. Voilà les belles dames, voilà ce qu'on a dit makaya bu ici là pour la kelele pour vous demander fumbo na biso komi donc tosangisa ki fumbo na biso nde bomona ki wana fumbo na biso komi boye nde bozomona bloko nyonso bomozala kata fumbo na biso elengia so eloko o tokoya kocha o ezali mbisi na biso ya kokauka na yebi so eza mbisi moto moko so eza mbisi ya na yebi vraiment kombo te bo excusez mais je pense que eza mbisi mboto moko pour nde nazomona eza mbisi ya pete eza ya pete yango nde na kocha na fumbo nanga donc après kocha mbisi nanga ya kokauka na koya kocha mwamba donc nguba nanga na kati ngana lingaka vraiment mwamba ya fumo za vraiment na mwamba na kati babinga ni mwamba nguba nebi nanga sute so babinga mwamba nguba na ebite nguba mwamba so na oncha obanika vraiment obanika bien wana na oncha nguba nanga nde bozomona parce que fumbo na biso déjà bon et umela nango sute et ko umela sute c'est ka ke nguba na sute che ebela et sangana bien na biloko to pisa ngata ba 25 minutes on na biloko na biso ebele parce que bien ingrédients na biso nyonso oza na kati eza déjà ya kobela et to tika ki pe su fumbo na biso to kana ba ingrédients ta pona 10 minutes 5 à 10 minutes après to sangisi nde bomoni donc voilà na kitamo to nanga tina 4 na finika nzungu nanga et na kotika mo d'abord boye et sangana na moto mki wana mwamba nanga epanzana ce que je moto ko panzana après bo mo to bondo kilinga na bino ensemble donc bloc comme ça ko mabiso boye to finiki wana to kotisi ko na makaya bu na zongo na suka to kota na makaya bu wana na ko cha mafuta nanga mafuta sika pona sauce nanga ebima kitoko il faut mafuta za na moi ebele donc peut-être na ça mafuta mki non poza makaya bu na to pate mafuta emona na moni ki mafuta na ngai échauffé na koya kocha matungulu nanga donc matungulu nanga za matungulu na mobimba ya monde na kati mo minene pour na posa na kati mo minene pour na posa ki matungulu nanga emonana tokotika matungulu na biso elemba avant que tobakisa eloko mosusu likolo et tokotala siko fumbwa donc moni vraiment de fumbwa na biso ezotoka epanza bomi pa ke mwamba na biso ezopanzana bien donc totie moto na biso na 4 tokosala siko nini tokobalusa fumbwa na biso donc voilà et tokotika ngo et toka lisusu bomoni ki matungulu nanga vraiment elembi sikolo kono koya kosala na koya kotia sauce nanga o na nikaki tokotia ngo awa boye
et tokotika ngo vraiment esangana bien. Tokotika ngo mayo eza na kati wana ekalingama elongola mai donc ekalingama bien et tokozongela bino. Komoni komande sauce na biso bimi. Et ça les bisous beaucoup couleur qu'on demande que loba couleur on a ligne comme que c'est la nope rouge ou que c'est la nope vert mais on a préféré jaune na orange pour et ça la couleur moi vraiment sauce qui toko faut qu'on a quand maïle si qu'on a fumbwa si qu'on vous demander il faut tous en avoir maïle donc qui on cueille au balusi sunité et ko zika donc faut qu'on a ce qu'on a fumbwa ne maïle voilà que zongi pour l'autre la sauce na biso. Le monde vous demande combien de temps pour kalingama parce que ma igno sezalaki et kauki donc bien comme ça kalingama bien c'est mélangé vraiment bien comme vous mona même couleur c'est bon donc vous me demandez sauce na biso ebeli donc ebeli vraiment bien et tokolosko makaya na biso comme vous mona toko déposer. Ma carrière n'a vu vraiment les belles dents comme le moni, c'est bon vraiment, rien à dire, donc c'est vraiment bon. Voilà qu'on voit que dans mon mois feuille et puis c'est moins goût pour retirer au moins des casses solo pour ne faire ça goût et voilà qu'on tient pour les alliés assaisonnement à biso ya poisson, assaisonnement à poisson, mais tu vois qu'on boit qu'à minité. Voilà, donc ma carrière vraiment c'est comme ça, vraiment yummy, vraiment yummy na fumbwa na semoule na molo comme lili, ouh, les belles dames. Ok les belles dames, tu sais que quand la fumbwa na biso, bota la ndenge fumbwa na mafuta vraiment emati. Bomo na kifumbwa na nga sikoyo ebeli na oya na pembe na caméra. Ya bota la ndenge siko fumbwa na mafuta emati. Les autres qui font bon abisso, siko vraiment ebeli, nde bozomona wana, toko balu sango. Moni font bon abisso vraiment elembi, nde bozomona. Donc lambi font bon na moto à 4 après un mois on kita on a moto à 3. So on déjà besoin na moto à 3 et zobela nango malembe en attendant que tozo balu sa semou ngai na bino. Donc moni vraiment des font bon abisso ebeli vraiment bien. Les bons mots voilà. Voilà les belles dames. Moi la zoba ça sucre c'est moule pour aussi ici. L'eau qu'on a besoin vraiment est belle. Tout le ça c'est moule na biso. Biloko na biso yango oyo ebeli makayab na biso comme bozomona ebelaki déjà nde bomonaki wana et awa pe tozala semoule na biso tolambi semolina et awa na fumbo na biso nde bozomona fumbo wana et emisa kolia ngona plantain. Donc voilà les belles qui même pas ko servir bino na tia no biloko la sani pe omona ndenge ezali tellement que naza déjà cassé naza vraiment fatigué na ko sa binoté donc la sabino kana nzungu nde biloko na biso ebimi vraiment comme ça nde bozomona fumbo na biso ebimi vraiment yummy. Fumbo na biso ebimi vraiment yambi beaucoup na penza ki ebeli biso très bien et makayab na biso aussi ebimi vraiment yambi bona semoule la monte les belles dames tika obuso ki masumo ezalaka lol. Donc voilà les belles dames, j'espère que vous bakisi un plus na ba cousine na bino na fumbo auto sali na makayabu. Donc ce comment que comprendre le côté tika la commentaire na fait na kozala wana pour na ko répondre na ba message na bino et merci beaucoup na bino so bozala ki wana pour na kota la vidéo ona e bandeli tina suka nzambe apambola bino nzambe abakisela bino ebele wana tokutana mokolo mosusu tina te e kominatina.